Voilà, bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour et bonsoir. Bonjour naba abonné nabiso, bonjour naba toutou balinga dorka sur Bolokoko. Bonjour naba Gaulois, Abakuko, il y a monde entier, hein? En tout cas, là on appelle ça naba wengeme, nous le bilan Karine Mokon, Karine Pala, toi Karine Pala pe ba wenge, abi abenga bino ba wengeme. Napesi bino mbote. Voilà, abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo et likez, mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de likes. C'est Dorcas Bolokoko, Abakuko et Gauloise. Donc bateau peut-être Ezalim bala liboso na bino beaucoup na chaîne nangai, abonne-toi, s'abonner et olingi ozaba information ainsi là, olingi oyeba makambo sila za kosala, surtout tobi makambo eza na vie privée na yete, vie professionnelle na ye. En tout cas, nous sommes là pour vous informer dans temps réel. Tu as vraiment information, il y a bio, il y a sûr pour l'impératrice, la maman de tous les Abakuko du monde. En tout cas, je vous dis merci et puis je vous dis de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Merci beaucoup Nabatutu Bolingaranga Mingi, merci Nabino et merci encore une fois na yemoko, hein, si, la maman, hein, mams nabiso o tolingara mingi, tolela fort, na ndenge ya osaranate. En tout cas, merci na ye, sans ye mawa plein, tolingare penza motema moko, na ndenge ya osaranate, to sengi ye, puis tolobi na ye, merci, to s'abonner, to partager, to liker, to commenter, et osala bien. Voilà, film nabiso loyauté du silo lundi, torozwadilo, toza dimanche, et puis bon dimanche na batunios bolanda vidéo nanga oyo, bon dimanche na bino, lelo ne toza lelo ezali, lelo lundi ya lobi pito torozwa film nabiso na kombo ya loyauté, premier épisode, en tout cas, à partir de 17h30, tous les Abakuko, il faut être là. Tous les Abakuko, il faut partager, il faut liker, il faut commenter. Binomo moni déjà, si les à lobby. Yeba ibara ete keba. Rolamba bilor ebimi sur la shampoing. To yebango. En tout cas, tous s'abonner massivement, tous partager, tous commenter, filmer, wana, tous vilango pendant ma boca au fond, ma bateau barosa parmi le 10 premier. Erno sur la vidéo, je vais citer votre nom. Bateau Barozala parmi le 10 premier na rendez-vous ya lobby au SB ya PCB sonyo sobana na eba bakuko to zalawana yum to s'abonner na chaîne afilate kende ro s'abonner tia cloche ya notification pour era ko ba film na ye nyonso ekwele la kayo comme il faut. Merci mingi. Baba Kouk Boza Ebele, to kendro s'abonner na fila bisalu officiel o ezali bongo page Facebook na ye, na Instagram na ye, na TikTok na ye, to s'abonner massivement bandeko. To la karabango le bi na ta faire ego la to zara mobondo to le karabango na Ebele. Voilà, merci beaucoup. Bandeko lobby to mona ki karaoke ya Karine Pala. D'abord félicitations na maman Karine, en tout cas nous sommes fiers de toi. Na likaniso zo au sengisa basi ya théâtre. Obenga ba femme insensée te. Obenga ne basi o ba raisonnara basi ya mayele. Oyo benga bango na kati ya karaoke na yo. Vraiment maman Karine Pala, félicitations. Tomoni niveau eleki, tomoni présence ya maman Mbili ya belle oyo à chaque fois bosara karaoke na bino balbarani immortalisé. Boya Abakuke yaka na konto balbarani ba immortalisera maman Mbili ya belle. Boya non, pardon s'il vous plaît. Et tout le monde présence ya maman Biliabel, tout le monde niveau ya Yembi, et puis tout le monde beaucoup des artistes, en tout cas, et ça libiso bien, Jérémy Chabani, Zambe, nako sabino te cher ami ya baku, tu as un j'aime, Mikolo nde no linga Jérémy, Jérémy, orobomi sabatu, Jérémy, dozeko batu wakufa. Tata, bibi amno to sa mabe, Jérémy Chabani batika yo, bato ba moni,
na karaoke Mme Jérémie Asali. En tout cas, yayo. Yana Thérèse et Biso Moro bientôt Londres dans ma boque. En tout cas, bisous à toi. Nabatu nyonso. Bon, mon niveau karaoke ya Karine Pala eleki. Ebi, na vie un moment, soko sangani na batu baza ba insensé. Ba femme insensée. Basi o ba se respectera te. Oko ko échouer na projet na yo. Bon, au départ, il y a deux personnes. Oh, ba kendaki, oh Karine Pala, a longola ki bango na karaoke na ye. Bon, le niveau récite ya karaoke à Karine Pala. En tout cas, Karine Pala, félicitations pour Obanda ko sala ba karaoke rango. Mais cette fois-ci, et c'est ngara longola deux personnes baza tête ya mabe ba faux fruits. Et c'est ngara longola bango pour karaoke exemplaire na récite ya boye. Bandeko, pour vous dire que Belle-Vie a zarapé moutou intérêt. Je vais vous montrer quelque chose. Et puis, dans le c'est bien quelque chose. Chaque karaoke, il y a Karine Pala, Belle-Vie a été toujours invitée, puis Ayaka. Qu'est-ce qui fait que Karine Pala, à Longoli, Marina, Moutou Mounene, na Marie-Jeanne femme insensée, Karine Pala Longoli Bango, totikali komo na présence ya Belle-Vie candidate na karaoke ndenge ailleurs ko soutenir Karine Pala au Capi. Selon le rumeur, batumsu balobi a sepela kité ndenge Karine alongola ki Marina na Marie-Jeanne. Tandis que dans kata karaoke wana Thérèse Yazalaka, mama kambe belé lobama ki Ngana lobi boy baba kouk toza témoin Thérèse bata famille boto bayaka ko filmer karaoke ya Karine Pala nanu to mona pe Thérèse menaçant mutute bino bokanisi bato bayaka ko filmer wana ba répétition wana mingi za bata famille bota mais nanu pe to mona Thérèse to Lisa o ba fingara o ya longwe pa Belle-Vie. Nanu to monate ba menaça bango ba finga bango ba betara bango kara eza te po Thérèse za yuma non ayo luka bitumba te na karaoke cher ami aye ko swana te eza idée muninga ye nango ba sangana aza pe insensé te mais bino le roi boba insensé muninga luki epolé bino bimisa bino bisika bozali. Pour aller ouvrir les choses, je vous dis, chers amis, karaoke Oya Karine Pala, tu dois comme à 2025, Aurora Bassignos Baye Marawana Bake Poto. Je vous dis franchement, allez ouvrir les choses. Parce que, et c'est l'euro moko, et ça la bien. Et puis c'est l'engilango, pifonango, qui toque en ango. Babisi betozo sepela nango. Et là on est dans un lobby producteur pas ya le bandon na sepela ne boye mara manifestation mo réserve quelque part na lingi bino boya. Poko yemba na kikoyemba batatiye to na ma comédie c'est qui sera batu. To moni présence ya Belle-Vie candidate. C'est-à-dire que a tomboka ki ndenge oyo Karine alongoli Marina na Marie-Jeanne. Landa va dire ya Sarah tola hier au Tolanda qui. Alors biboye, Karine oza hypocrite. Yo koye biso famille botate ke yo tala internet te. O tala internet oyebi nyonso se passera na internet. Oyebi niveau Marina finga marathon niveau Belle-Vie a finga maka. Oyakini biso koza hypocrite ope owangani o le bakie. Yo za famille botate oza ni ya bakouk. Mais tandis que tu as dit que yo kangamaka na Belle-Vie Kandi. Bandeko. Omoni Congolais aebara ko kabola makambute. Congolais aebara ko kabola te.
Toza na relation professionnelle ou eza ya musala. O esangisi biso. Soki en dehors ya musala, toza su na relation mususu. Wani eza pe eza en dehors ya musala. Relation ya Karine Pala. Toko za la relation Karine Pala zana ngona Belleville. Et c'est ma Karine Pala te il faut la bon terme na Marina. Et c'est ma Karine Pala te il faut la bon terme na Marie-Jeanne. Non. Comment famille Bota bo traiter Karine Pala à ça hypocrite? Parce que à Longoli Marie-Jeanne, à Longoli na Marina, à Longoli bango na plaisir te. Mais bah vous c'est circuler à Marina en plein air au film à générique. Soit disant une fille bien éduquée. Bobundi bitumba. Oh. Attends, dans la classe, il professeur appelle ça bango punition. Il fallait Karine pas l'encourager bango. Non. Avant d'être à l'obi bien. Je suis ni famille Libota. Ni à Bakouk. Parce que Karine ne travaille pas chez Sila. Karine ne travaille pas chez Belleville. Ceux qui ont une relation peut-être Yamakasi na Belleville. C'est pas dire que Marina, Marie-Jeanne, le quoi, bozara bana misala ya Belleville. Il faut boyer bosala désordre ne loko na ye. Non! Sarah, il y a une place au bimi qui zengi. Au traité les Karine pas la hypocrite ya bouzoba ya koza ki zengi le quoi yo. En tout cas, je vous dis franchement, chers amis, na mona ki na place Karine a sali ma bête. En tout cas, na mona na place à anate. Je n'ai pas vu ça. Oh, Karine a sali ma bête, toi fingi à Bakouk, moka fingi Belleville na monité. Elle a bien dit. Si la est Belleville, baza bande konaye. A Solarna Belleville bien, a Solarna si la bien. A Robébi sa relation, a zana on a si la te pas se payer sa Belleville. Toi, Robébi sa relation, oh la zana on a Belleville, te pas se payer sa si la. Non. Comment est-ce que l'ingara bataba esprit le roi ba Karine te? Parce que Belleville l'ingara toujours à dominer. Bon, on a qui mi karaoke. Pour y l'ingara toujours à dominer. L'ingara te Karine pas là, rolobane Karine à l'obi ke. Yaza ni famille Libota, ni Abakouk. Choc. Yango batindi Sarah a traité Karine de l'hypocrite. Que Karine a hypocrite. Pour alongoli Marina na Marie-Jeanne. Mais Karine a mon ramené Marina et Marie-Jeanne ba finga kabango na internet. Ko finga Marie-Jeanne na Marina na internet égale combien na Karine pas là? Réflexion, plutôt réfléchir s'il vous plaît. Donc réfléchir avant le balikam. Ne venez pas parler bêtement. Il y a un biloko na condamnera ba communicateur soi-disant à Belleville. Boyera ko communiquer bêtement, boyera makambozo lo baté. Que les rapports? Est-ce que Karine pas so bando finga et lelo na internet? Marina hotel maya ko bundela Karine pas là non. Ni Marie-Jeanne wana. Bon oya bango so yindi pourquoi Karine pas là quand on a bêtise oya za la raté? Pour se payer sa Marina na Marie-Jeanne batu baza ba insensé. Moutoko Marie-Jeanne banda te être kala et pas papa Joe. Alors on va succès pas ya Baptista. Après ko tumba mbeka batumbi mbeka batumbi mbeka batumbi mbeka. Ben ko kele ma wa succès. Botika ko jouer esika moko. So bo jouer pas Belleville te bo jouer wapi. Ibutuye wana tubelit. Ibutu tubeli hein. Et là ibutu tubeli wana o a lobby. Si y a tous les artistes et comédiens ba réfléchir na manière wana. Théâtre na biso son ndenge zalaki. Soki ba papa Serge bazui ba kangi misu na mbongo Belleville. Théâtre na biso son ndenge zalaki.
Ba gingo mbo baza ba artère ba bi ko jouer parce que si on bi que gingo mbo jouer c'est faux. Non, on est attaque mta ba mo ki le kam e le ba kenalo kuta. Mais ceux qui va comprendre que oh bah ça la raison ma bé théâtre na biso ko zonga normal pe ko bonga. Karine elle est lambon à Belleville, le contraire Karine me t'a aidé Belleville pour Belleville qui est Belgique ou en Mona, c'est grâce à Karine pas là. Visa au Belleville Zoui Karine t'a souligné pas un visa. Anne est bon mais avec incapable de recevoir visa. Karine me t'a aidé à aider Belleville pour Belleville un visa. Baba famille Bota, soyez un peu reconnaissante envers Karine pas là. Parce que Karine Kolobane que je suis ni à Bakouk ni famille Libota. Biso Bakouk toki mute ma pasité. Pourquoi bino famille Libota est blessé bino makasi jusqu'à ce que qu'on traité est hypocrite. Pourquoi est-ce que bino makasi? Parce que biso biko ko choquer biso Karine ye pena wangani pena fila boye mais tout le monde a wenge on peut jouer pas fila mais biso choquer biso te comment bino est choqué bino makasi boko supporter ngote imaginez-vous que lobby ba grâce ouele bazaki na karaoke ba bazaki belé na karaoke en kuna balobi ata caméra ya famille Libota ta moko yete Baba elengi donc bango balingaka toujours eza bango balobi ata caméra moko famille Libota eyete ngana tuni bango bongo ye bijou nzoko azalaki te ya bijou nzoko ayaki te po balandaka te bijou pete babi ata caméra moko famille Libota ezalaki te na karaoke ya Karine pala. Pourquoi? Vous directement allez-y comprendre. Et ça peut-être le mot d'ordre quoi les libango pour pas participer pour pas y aller parce que tu as dit que karaoke on sur Karine pas les ça ma belle vie qu'on sera toujours présent. Qu'est-ce qui fait que ma copoussière a été? Allez-y comprendre. En tout cas bandero nanga minga rolobezate et ça qui juste une petite analyse nanga na ça na bino. Sarah yebara maramuni le roya roloba na télévision. Et aujourd'hui, tu nous dis que yo lingara si la te. Ah, Zambé. Est-ce que si la lingara yo? Ah, Seigneur Dieu. Est-ce que moi, je me demande à tout moment, tu nous informes que tu n'aimes pas si là. Est-ce que si là, a lingara yo? Pour yo mo si la lingara yo, est-ce que yo sero lingi si la te, ne si la rokufa ton denge nini? Pour avoir le bac na lingara si la te dit toi est-ce que si la pas lingara ngai donc quand yo lingara si la te quand si la lingara côté au moins quand nous avons un makasi envers si la quand ne si la na un makasi envers yo donc yo na si la bolinga na raté et puis yo na si la eza moina sans nam na butu moina butu en aucun jour okutanaka ne yo na si la bozali anekar yaya oyo bino ngata film ora TikTok wana comme nani kiminga kutu comme fi yango o apena ça peut bipolaire wana benga oh donc une fille ozangi position tu sais pas na finga nani o sali rando na Karine okokate okende bo oyeba te o comme sans position oyeba te na finga nani oyo esalo eza ba dépression en fait. Ozomi tu na finga nani parce que omona muto finga te tenana aka na tumbula ka bakuka na lobaka na linga asila te na finga sila ah na biso ke abakuka koma anti to koma banti mafinga nous avons plus le temps à royer Rolanda mutu mora ko finga sila le romo bete toza suna tante biso koma biso banti to monta nyonso na misu. Donc batanga wana to ndako passer oyete batanga ya lisute parce que si les moral lobby o ya lingiye aya asalela ye musala alobela ba film na ye alobela misala na ye parce que ce totali carrière ya sila depuis abandi jouer théâtre na ye
ti lelo 2024 mamba sali ezebele oso tobito bando décortiquer yango mokili etala egangi de biloko olobela yango wana. En tout cas, moi je vous informe et je vous dis finga sila tongaye loba saka toa lisuna tante. Et puis bato bo famille bote bo ini Karine Pala bo ina Karine Pala pona sila te parce que Belleville et moko az incapable bo ina Karine Pala pour ça ini Karine Pala ordonner des visa wapi nanga pese visa de il faut lingara Karine Pala de Belleville famille bote ba bandi mabe sara mo finga Karine telema rango loba au moins ba biloko ya Gabi atomboka yango alobi quelqu'un qui se dit qu'il a attaché de presse à Belleville. Mais quand la Solana Belleville, la personne a vu un téléviseur, vu un finganga. Mais mouton a lire en Belleville, mais la Belleville, c'est que Belleville moutotinda. C'est là qu'on traite de Belleville hypocrite. Parce que quand Sarah a commencé à insulter Karine Pala, si Belleville a zoté la zone monade, mais à quoi réagir té, pour na y'a zone monade gloire le koumou. Elle va pas réagir. C'est ça, il y a des... Belleville n'a pas vrai hypocrite. Pour bateau yo zarana bango baza ko finga bango bateau yo zarana bango baza ko chola bango. Yo il faut telema oloba. Qu'est-ce que tu fais que va finga te bo peki te tika. Na Karine te a te tika. Même to quoi Sarah na finga Karine boy. Belleville azana eloko moto ndetinga bone royet na finga mama kambo. Si lo ataku tu muta esinga bi mama kambo asali boy finga ye. Nga mosto na mitel na bi na finga mama kambo azana si epezenga. On a pesqué exemple parce que la maman aussi a un problème là mutute elle joue partout ces dames la maman. Mingolo bezate ba cook nanga. En tout cas, on a aligné bino mingi l'obitoze la loyauté, meilleur film de l'année 2024, total acquis justice dédié toi ce qu'on a loyauté. Binso motomoni la présence de la sœur Eunice Manianga Nebi dagi bino etika libobengi sawera. Wouh! Et puis présence à Mossala Nzambe et ça la kabilengi moboe. Bo ya kokende ba concert Eunice Manianga. Bon mi vani sali boso, bon kanise kaza yabi note. En tout cas nous bobani, nabi français ou bien. Nous saluons la présence de la sœur Eunice Manianga sur FB officiel. Na palé na biso. En tout cas to yambi la sœur Eunice Manianga. Silo yo. Nezi bino si le tika lika alou vont les choses faire à retourner à SB. Jibem pia Nazaroya. Maman Micheline Chabani, Azako ya. En tout cas, tout s'est préparé. Si y a une surprise, il y a mon bangé. Tu as tout Monica, bisomo bakolo faire narata SB na kola la te mukolo, je vous dis. Mukolo non la te ka kolem ganga. Abakouk, likez la vidéo s'il vous plaît. Likez la vidéo, partagez. Je vous dis franchement, Moukola non là la tebi, ganga garolo ganga Moukolango. Et si là, sois béni aya. Sois béni toujours par innovation. Chaque année, chaque film. Oui, la biso kabilo koto satanda kité. Aujourd'hui, c'est la sœur Eunice Manianga nakata FB. Bon, lobito nani. En tout cas, sœur Eunice Manianga, tout se présenter. Biso zali ba fani ya sila. Sila bengara biso babakou, les anges. Au combo, si la bisa la surnoma biso. To yambi yo nanda kuna biso. Ezala mbala liboso tepe ya sukate. Yakaka. Monaka. Sambela rapona SB. Bondela rapona SB. Mukolopero linga. Mama biso kombo na esi la bisa la bina makasi. Lo ketu na eza pona biso babakouk na ye. Mais ezape pona nzambe. Sala clip mwako ya nzembo kitoko. Koti sa SB na kati, aningi sa loketo, abine la nzambe na ye, po bolamu eleki ebele mama Eunice. En tout cas, je vous aime les abakouko.
Nzamba pambola nga bino boze belé na monde o bolinga Dorcas bolokoko o bolanda nga bopesa nga mo confiance muke benga alinga bino mingi nzamba pambola nga bino boze belé na monde. Que Dieu vous bénisse. C'était la Dorcas bolokoko Abakouk gauloise festigo la PDP sabito mutu pasi tozo la date anga ferré. En tout cas, oh vidéo na sika na otie la bino bo sepela nango. Voilà. Je vous aime tellement. Abonnez-vous massivement. Partagez cette vidéo. Et likez, commentez. Tout partagez. Lobby 17h30. Tous la loyauté. Premier épisode. Na lobby le du premier. Na redédicacé bino lobby. Ceux qui bonamoni le du premier. Donc tous la wana ebele. On vous aime. Bisous là-bas. Bye bye.